Ah, nayebi ke era ba musicien belende balandaki. Nayebi balandaki Héritier Watanabe na ndenge moko baze belé bakokite. Bakokite mayo koki. Ya, apa. Osali featuring ne. Tosali et puis ezelo ko beta bolinga te ko beta na bandako na bino. J Manuel featuring na yo na Héritier Watanabe. Boyembi on amnokoni. Portugais, anglais, français, lingala, Héritier yembi na langue nini, yembi na langue nini. Ngana yembi na portugais. Pona na représenter Bangolais. Bangolais, ouais. Na yembi na portugais, mais pona surprise na bino, Héritier pas yembi na portugais. Héritier yembi portugais. Ya solo. Première chant au AMB portugais yango. Nande ko mo ba mission lwa na wa. Ma différence entre yo na bango? Différence ezali ebele. Na nini? Yo leki bango ta caméra. Oya maswa ba bala Lo bana yo leki bango. Oyo mana lo bango vraiment. Eza masula bala. Tozana tudi lo royal yango nazo bengi sabino nyonso team wata boya bafana ngai boya ba oyo non bomona ngate bomona ngakuna bomona wangler kuna boya to fete ezala na masanga de favor masanga ezalo fele ya masanga ya rofele pona bino nyonso to boma bantaba toko boma bantaba ya taba moko te wata yo ando yo kada ya basango na ngai avant ya yango pe babengisaki nazalaki parmi ya invité spécial ya na Sin Atlantic nazalaki parmi ya ba invité spécial batala Héritier Watanabe batala J Manuel. Mais tu as vu spectacle pas musicien et à la rafo à ça na podium mais yo ça la spectacle ozo bamba sou ba fanatique bon ba côté concert yo zo bamba bon sou bon mais pour yo obenga ngo spectacle mais ce qu'on faut la pe simananga banani bazali simano banani baza Abel Maya boss to dire Abel Maya après Zwimi quoi betango mbala moko Héritier azaka musicien. On Héritier Watanabe. Héritier Watanabe. Grand musicien. Par rapport à nous bien Héritier Watanabe grand musicien. Ngana kota na ba studio na ba musicien belé. Eza lelo te na yibi pe ba musicien belé ya minene. Mais eza na ba musicien nyonso te bazana talent, bazana flexibilité. Oyo ba komi na studio asali pe loka kitoko. A langue oyo ya yebite omona yebika ba momoko ya kozwazwa mais azwi yango abeti yango mbala moko Héritier Piteu da rua já não te dá. Eu disse que amor eu vou mudar. Se vai pra mama vou te acompanhar. Vou te acompanhar. Makambo na koloba ke mons bozela biso po toko baluka na ndenge moko ya neti luketo to ningisa luketo to ningisa luketo Afrique ya ngai Héritier Watanabe wangler ya kuza to ningisa luketo ba mission souvent ba la qualité te ngana respectera mutu nyonso sala musique nga tuninga question bango pe bana qualité na bango c'est facile ngape na za na qualité na ngai yo leki po yo za na qualité bango la qualité tuna siko ba musicien na so na leki bien na leki te nzembo za ya nani nana komaki nzembo oyo yo na Héritier bosali featuring eza nzembo nanga fit Héritier Watanabe wangler ya kuza mais Héritier to sali place côté ya yembi to kiyango na studio Héritier comme musicien et yala ki wana zotuna na portugais bolobaka niyo bweza ndenge nini tolobine amor na lingaka yo eza nini te amo yango wana donc reine donc Héritier Watanabe J Manuel wangler ya kuza trio wana vena bani donc nzembo bayembi elima dimanche oyo
ma vraie chérie ya Luanda ma vraie Joe ya Luanda tokutana kuna la team Wata Mobimba ma Bérin Rouge quartier général vous êtes belé na bi ke oui soki boza place wana ozala bien masola balabala na ozala ngape na ozala to ba solu singaraka na ozala Abel Maya solu ça David Wemi Muito obrigado. Merci beaucoup. N'a vu que image oyo et ça dit plaisir n'a vu nous tout beau compagnie masola balabala artiste yo. Nous beau tout monde wana. Wazo yemba wana. Wazo bamba bambongo wana. Yeah. Joe Manuel. Boa tarde. Boa tarde. Está tudo bem, né? Ótimo. Sempre ótimo. Aspect toujours. Yeah. Kung Fu looking. Toko megen pe mo mingi kolobalinga le na bite okoka. Saka mo makasi te. To bambango ga. To bambango. To bambango ga. Mutu boto mona wana eza Joe Manuel. Aza musicien abetaka mingi afu. Asa makamba bien na mboka oyo. Joe Manuel boni santé. Santé eza bien. Ba fan na yo ba otala yo na minute monde ti ezotala yo. Balingi bayeba. Joe Manuel azana. Joe Manuel. Joe Manuel aza musicien. Joe Manuel pour la carrière na ye alobaka mingi te. Alingaka bomona. Yana ba surprise belé mais belé oyo bomona bomona kaka mais boyoka mingi te. Obandi mamoko Joe Manuel aza artiste monene. Elo ni esalomi benga koza monene. Ekomaka niveau moko soko mitali na babenga oni kitalatala. Ouais. Soko mitali na kitalatala omibangi kutu. Yeah, ngadi ana mitala na mibangi. Bite naza munene makasi. Ah bon? Donc otalaka na kitalatala yomo mimoni ko lati nazada. Na ndeko mitala na kitalatala otalaki pona nenga ilamba na nenga ba style na yo lataka po ba balobi pe ko na style na yo to solo makamnyoso po moko ozalaka styliste to ezaka no nini pona Joe Manuel. Pona style o bomona ngo eza Kung Fu looking. Yeah, to équipe mo ya munene boyoka na Kung Fu boyoka ngo ebele déjà mais pona sikoyo to bomba na no Kung Fu pona bwana nous préparer te pour boyoka pona Kung Fu to bombi na Kung Fu. Joe Manuel batu babotala yo banimba yeba obetaka mingi style nini. Nalingaka nakoloba nando sepela mingi na R&B. Pona voix na ngai permetaka ngai na sakana na musique ndenge nalingi. Mais après na moni ke kaka ko sona kangami na style moko
eza mingi limité ngana linga komi limité te nakotia ba limite ebele te ya yango nasalaka nyonso so boyelinga rumba na kobeta rumba soki boyelinga i rock na kobeta rock R&B na kobeta rap everything to bala na rumba batu baotala yo mweloko moko mon chéri moi capela moko pour bato baotala ba découvrir yo Piteu da rua já não te dá. Eu disse que amor eu vou mudar. Se vai pra mama, vou te acompanhar. Vou te acompanhar. Jay, tu vois ba no histoire na yo, ba ni musique non ndenge ni. Musique nakoloba ke na botami na musique. Na santaka musique na ba veine na ngai na ebite soki za baloba veine. Na santaka musique na ba veine na ngai. Na botama nango. Na koli komona musique. Mais professionnellement na bandi musique na Afrique du Sud. Na bandi na ba 2014 15. On ndova na Afrique du Sud. Nde na bandaki musique. Na yekoli trop ya musique kuna. Après 3 ans 4 ans nakendaki na Portugal. Na Portugal nde natangi musique, natangi mwandambo wa musique, na yekoli lisusu na kolisi lisusu ba vocal. Yango siko lelo nazawa. Biloko misusu yaka histoire kaka bomona oka na ba YouTube na ba Facebook eza histoire. Siko ndo ozosala musique boye. Ozosala ngo kaka po sala to ozozwa ngo pena passion na yo. Donc et même to travail. C'est ta phase, so pas phase. Mais il faut le voir lingala pour pas comprendre. Musique. Là natala na musique. Musique est sauvanga vie. Na koloba bongo musique est sauvanga vie. Na moment nanga oyo na moment on a santaka ke mukili ezapo na ngai te. Natikala na musique. Na moment on a santaka ke nakoloba na mutu te. Ona oloba na mutu oyoka nga oropesa nga oyo o répondre nga ona linga yoka te. Biloko nyonso nakutango na musique. Biloko nyonso. Donc pour yo musique eza na ba bénéfice. Et avant que tu bénéfice j'aime musique. Na linga ka musique. Soki naza neti naza na ba moment na nga oyo na lingo yoka mutu te na ko banda oyemba banda batongo tina bapokwa. Na public héritier Watanable ezalaki na koloba première fois ona na yembeli public congolais. Première fois. Po na ngai na bandi ba show awate. Na bandi ba show déjà na bandi ba show na Afrique du Sud, après na na Portugal. Première show na ngai na Afrique du Sud. Ezalaki na plus de 30 000 personnes, ezalaki sur 4 000 personnes. Première show na ngai na Portugal. Na mesani de na ba public ya minene ebele na yembi de ba côté belé. Mais public ne balobaka chaque public ezaka na ebite soki yango. Chaque public era public. Na sepelaki pona peuple congolais. Ezwinga yambinga na maboko mibale ba lakisinga vraiment amour pona eza ba public mususu komi obanzo Mbappé batali opete bafandi na bango mais peuple congolais ayaminga na maboko mibale yango na sepelaki fort na ko continuer pe kaka ko lakisa talent ko lakisa qualité ko pesa o bango ba sepeli nango. Manuel au salaki polémique moko na internet partout le wanda mabanda ko dobela lisolo na yo au matin podium au bois kimbongo fano bazaki na ba lokota mbongo ebele pourquoi au salaki loko wana être musicien faut ça le spectacle on ça eza parmi à ba spectacle to sala mais public yana pe yo monaki bango eza mérite na bango pona ko ya alungwenda kuna aye pona atala batala héritier Watanable batala Jay Manuel
Mais tu as eu spectacle et pas musicien et à la rafo à ça na podium. Mais yo ça le spectacle aux bamba sou ba fanatique bon. Ba continue concert yo bamba bon sou bon. Donc on a yo au benga spectacle. Mais ce qu'il faut la paix Simananga banani bazali. Simano banani baza. Ah, Abel Maya. Hein? Boss to dire. Abel Maya. Simananga izana batu. Na ndotanga na nusigo yote. Ah bon? Tout suki na nwana. Faut la Simananga. Merci, j'ai tout côté en actualité oh na elo ke sengi biso. To yamba na journal elo. Eza li solo ya featuring ya yo. Na héritier Watanabe oyo monde entier bazozela bato balinga no bayeba nini oyo sali pour convaincre héritier Watanabe pour ça nefiti beaucoup de non ndeni héritier Watanabe okali moto na tembe wata yo ando yo kadea basango na ngai avant ya yango pe babengisaki nazalaki parmi ba invité spécial ya na Scene Atlantique nazalaki ba parmi ya ba invité spécial après wana travail wana to salaki nde public sepelaki epesaki ba polémique mususu ye palinga sikoyo ekriaki curiosité ya on tokutanaki na to solo li makamba musique yemba Monique yelingaki vraiment to solo ye nini héritier monaki nini oyo na yebo komba na niveau au sala featuring poza ba vantilité au sala featuring héritier Watanabe héritier aza visionnaire nandimi yango sikoyo a visionnaire amonaki musique amoni makambo J. Emmanuel featuring na yo na héritier Watanabe boyembi on amnoko nini portugais, anglais, français, lingala, héritier yembi na langue nini, yembi na langue nini. Ngana yembi na portugais. Pona na représenter bangolais. Bangolais, ouais. Na yembi na portugais, mais pona surprise na bino, héritier pas yembi na portugais. Héritier yembi portugais. Ya solo. Première chant au AMB portugais yango. Ah bon? Batu botalo boko yoka tama partout héritier mina portugais te. Et simbata te boyo comme le 29 pour sepela nango fort. Mais partout na yo sala moi eza oyo yembi héritier Watanabe. Piteu da rua já não te dá. Eu disse que amor eu vou mudar. Se vai pra mamãe vou te acompanhar. Vou te acompanhar. O que vai dizer a mamãe? Epa, tô sukawana. Mais quand on nous interpréter maram oyo yembi. Na nzembo obo yembi na héritier Watanabe. Na nzembo to yembi na héritier interpretação ou na lobaka piteu da rua já não está a dar. Eu disse que amor eu vou mudar. É nesse biloko ya libanda ya balabala e simba lisusu te. Ngana lobi ke na ko changer. Na ko changer. Ya biloko mo ya bongo. Biloko balabala e simba lisusu te. J. Emmanuel nzala franc avec biso bato ba otala yo balingi ba yeba. Featuring yo na héritier. Nana combien nzembo wana. Eza yo te héritier Watanabe. Loba vérité. Oza masoa babala. To yembi 3 personnes. Nani akomi nzembo? Nani akomi nzembo? Nzembo eza ya nani? Nani akomaki nzembo oyo yo na héritier bosali featuring? Eza nzembo nanga fit héritier Watanabe Wangler Yakuza. Mais héritier to sali place côté ya yembi to kiyango na studio. Héritier comme musicien. Et yala ki wana zotuna na portugais bolobaka niyo bweza ndenge nini. Tolobine amor. Na lingaka yo eza nini. Te amo yango wana. Apa zwi mikwa betango mbala moko héritier azaka musicien. Wana héritier Watanabe. Héritier Watanabe. Grand musicien. Par rapport à nous bien héritier Watanabe un grand musicien. Ngana kota na ba studio na ba musicien belé. Ah yeah. Eza lelo te na yibi pe ba musicien belé ya minene.
mais ezana ya ba musicien nyonso te bazana talent bazana flexibilité oyo bakomi na studio asali pelo ka kitoko alangue oyo yayebi te omona yebi ka ba momoko ya kozwazwa mais azwi yango abeti yango mbala moko héritier maboko mpona héritier Watanabe na bato to baotala biso bato héritier Watanabe Alfred Pulga pourquoi pas na Elvino Totorino Samira Meka donc bino tout bafan héritier Watanabe donc bozakazaka na David Embe ekosala bien mais tu peux toi mon boss à moi Bengouli le Gabonais nalingako na ntina parle de Santos les guerriers FCC Mobimba Bodik Matadi Trésor Lundo la Palanca Levanta donc bozalaka na David Embe ekosala bien apôtre Abel Maya mais zelakan na ngapi na komo yekola siko ko bwaka na monike ko bwaka epesa makambo apôtre Abel Maya David Fula Wayne Grande Gash Kung Fu Looking Starboy epa ngapi na ndo bwaka sikoyo bon il est le top 10 zalaka na David Embe ko sala bien koko malega prêtre na lingaka bino na tina Bertoni sinda mes condoléances na ibike kozala na idéologie TV to kozala wana pona to accompagner yo talaka obongisi mama to kozala wana penda j'ai toke na biso na suka na minute oyo bobetida na wata ba programme na bino suko eza nini promotion bo sala nini esenga yo ke ndi Kinshasa bo sa no makambo nini makambo na koloba ke monde bozela biso po tokobaluka na ndenge moko ya neti luketo toningisa luketo toningisa luketo Afrique ya ngai héritier Watanabe Wangler Yakuza toningisa luketo Afrique Europe na ebite soki susu wapi Congo bozela biso pona après Angola vraiment naomona dia Congo na vision na biso tokoma na Congo kala mingi te bokoma na Congo kala mingi te featuring na bino tozozela ngo ici boyemba déjà soit disant pe si bosala des clips yebsa so vérité et makan le 29 mai yangwana balobaka mayo mai le 29 mai il y a mois oyo dimanche l'autre à vendredi na dimanche vraiment déjà ezobima musique ezobima déjà ezobima musique na video clip bwana cadeau ya makasi ebima na canal ya héritier Watanabe bon ebima na canal ya héritier et pourquoi vous avez pas na le va vérité asepeli nango fort asepeli nango fort atie pe konzima ne wana bon yeah là tokotaki studio tokoti na studio ye moko leka sentir kaka musique alobi eza oyo pona nalakisaki nanu maloba héritier Watanabe alobi eza oyo donc abanda kozela pe comme si héritier Watanabe abanda kozela sala featuring na ba musicien congolais angolais ou comment si pona na koyeba ke eza héritier là tolakisaki première musique dando créer l'homme na rumba pona na tika stable amsati azala l'aise mais alobi ke te ngani ba rumba te place na utaka place na uta ba rumba zebele ngani ngina bete loko moko vraiment oyo angola ko yoka asepeli mukili yoki sepeli pe programme ezali le 29 ndeto obimisa musique boss Abel Maya déjà asimbi makambo asimbi yango alobi ekoleka bongo te eleka na Tudilu Royal album ndeko bima dimanche bongo bino tu bozala na Tudilu Royal tozala na Tudilu Royal yango nazobengisa bino nyonso team wata boya bafana ngai boya ba oyo non bomona nga te bomona nga kuna bomona Wangler kuna boya to fete ezala na masanga de favor masanga ezalo fele masanga ya rofele pona bino nyonso tokoboma bantaba tokoboma bantaba ya taba moko te boya kolia boya komela ya fête na Tudilu Royal boya partir à 15h déjà to banda pa 15h 14h boye déjà wana to banda fête ti musique ekobima bokomona ngo nyonso na tela
bo consommer musique eza musique moko kitoko eza musique moko ya musique moko kitoko na lobaka bongo reste bino moko bomona eza musique moko kitoko donc ngape na osala appel ya ba tout o bazaka na Luanda ba vrai chéri ba vrai Joe donc dimanche oyo à partir ya 14h to kuta na biso tout na tout du royal wana na Kasenda wana donc sortie officielle ya Rain donc Reine donc héritier Watanabe J Manuel Wangler ya Fuza un trio wana vena bani donc nzembo ba yembi elma dimanche oyo ba vrai chéri ya Luanda ba vrai Joe ya Luanda to kuta na kuna la team Wata Mobimba ba Berin Rouge quartier général vous êtes belé na bige oui soki boza personne ozala bien masola ba ba na oza ngape na ozala to ba soli singara na ozala Abel Maya soli sa David oui Abel Maya soli sa David mais donc soli singa na ozala wana je ba programme na ezandenge ni à part dimanche na ba red sociaux J Manuel na DL na suka bomona nga na Instagram bomona nga na Facebook to disponibiliser pe numéro ya ba gente na nga awa likolo pona so boni bo contacter ngai na ba numéro bo ko zwango déjà eza qualité eza lolendo eza qualité ba mission souvent ba la qualité te nga na respectera mutu nyonso sala musique nga tuni nga question bango pe bana qualité na bango c'est facile nga pe naza na qualité na ngai yo leki po yo za na qualité bango la qualité tuna siko ba musicien na so na leki bien na leki te na ndeko zo mo ba mission lwa na wa moi différence entre yo na bango différence ezali ebele na nini yo leki bango ta caméra oya maswa babala lo bana yo leki bango oyo mana lo bango vraiment eza masola balabala baleki ngai oyebi o baleki okotanga komona bango teno tanga te pona eza boye na tindi déjà ba comprimé na biso sono lobi bien tindi bambote pour ba musicien na biso ya Luanda ba osala ba travail mo ya kitoko lelo na monaka opportunité ya obeta na héritier Wata te yo so zuda na yebi ke era ba musicien belende balandaki na yebi balandaki héritier Wata na bina ndenge mo baze belé bakokite bakokite mayo koki apa osali featuring ne tosali et puis ezelo ko beta bolinga te ko beta na bandako na bino bolinga te ko beta na bandako na bino mai suka oyo J Manuel alobi J Manuel aza arrogant te ezaka o nazali bonzima ngande nazali na lakisa bino oyo nga nazali o bozomona eza image te o batie ba édition soki nini te ezali ngai nalingi bino mingi lingala ngona lobi na matata meto lobi yango kaka yango bambote to kokutana kaka merci beaucoup te luka boka batu luka ndo boka na boka batu mbote na banada ko yekola ngo nando yekola ngo déjà napesi mbote Abel Maya no bwake kaka napesi mbote na équipe na nga technique Mobimba team na nga nyonso oyo basali senti boss Abel Maya tudi lu eventus wa mbote mingi David Fula omoni na sima nanga bato baze belé mo ezaka ngai te nde bomona nga boye na sima yana na ba pilar babenga nini ba pilier nana ba pilar ezama yana ti édifice moko ba pilar ebele boye ba bango kaka pona nande nana nzambe na ngai vous comprenez donc azana bato belé na baze belé o c'est important o biso to sala ya masala bala e osenga to sala o pena bino bandeko ya ngai ezaka pese maboko esima po soki esimi ezape ka fierité ya mboka na biso bate awa mite na biso tozalaka na ye mite mboka na biso donc to soutenir na yango na bengisi bino tout
donc Philosophie TV na masola balabala awa makamba bizalaka. Merci beaucoup à toi Nzulu Cable Body Fashion na lingako na tina pourquoi pas na Alexis Mbunga na kati ya Montréal wana zalaka na David Wembe et ko sala bien batutu o balingaka David Wembe beaucoup melaka ngai. On est ensemble avec vous.